richesse ou rançon azolongo la chômage donc talaka mutu ayekoluka musala na azana besoin parce que mutu to na besoin que so na ke pa wera na kufulama so na ke pa wera ba kotanga kombo na ke pa wera vie ezana eza normal ata soke le na hôpital so comme kuno moni ataké mama imu so moni bala bota misa yeba nona tuti malamo ba ina idée le la dernière komba wera so na ke pa wera so pour na so succès na ke pa wera so na so vie eza normal donc ezate ke o ba départ ba tu ezake c'est que dans la province, on a un stade où ils sont compétents et ils sont bêta. Il y a un stade où stade faut bêta na Kinshasa. Mais bandero na biso baza peut-être na babandulu bandero na biso baza peut-être na bakisangani bandero na biso baza peut-être na bambandaka. Baza pe obligé toi na plus ni toi na 21e siècle baza obligé ya komona pe le pe to roza na match mo peut-être zobeta babito obeta biso na Kinshasa te to obeta Lubumbashi te to obeta peut-être na mbandaka. C'est normal. Il y a le roi de la forêt tala qui oh toi dans 21e siècle si ko déjà na minute on ndeza boye bandeko na biso pe baza obligé au mona ba joueur le ba Messi pe ba royo betat Messi pe na o ba beta la kata Congo babi non to ko beta na matadi zala te pe komi babi mu pe pasika nem ko mu pe pasika Betty Masengo mon entier to la nini Canal Future News Maman qui te connaît ça wana Masola Mboka et ça wana. Salutations à tous mes fans, vous qui me suivez de partout, c'est votre émission Canal des Stars présentée par Naomi Moussaï Air Force One. Salutations déjà à mon caméra Josué Fantasy, à mon boss Dave Moubama ainsi que sa chérie Jean Bilongo, caméraman professionnel. Salutations déjà à Jolina Ikokumu, à tous mes fans. Exceptionnellement, aujourd'hui, je reçois pour vous Papi le Prince, porte-parole Yahweh Ranson, Hugues de la Forêt, porte-parole Moro bien, Asaramsa Nae bien, Fotokumisae. Voilà. Papi le Prince, bonjour. Boni Bassanga maison mère. Boni santé. Toko Bassanga maison mère, tu as toujours Toko. D'abord, on a Talabiso, on dirait à parler au Ransonic, donc les rois de la forêt, papa Nexosengia, ma papa Nagladingia, ma moté, ma maman passait si les jimans pata. Donc vraiment tout ça bien, donc toujours continuera toujours Baboulon Abisso, dès qu'ils sont tout ça toujours la 7 jours de la semaine, disent qu'il y a bêta partout dans le monde, oh le pesi ba maladie na rata bamboko au monde a mutu sera vandi, ayoki zengaluke tout il faut avoir maladie. Donc comme ils sont ok na feti, il faut yo rara banzemba wera, batelo DJ, batelo zengaluke tout, badiemba, batba so ba charge. Donc so ok na feti, ok na boîte, il faut ga yango donc disent qu'il y a vraiment kitoko. Il y a le roi de la forêt qui a dit que banana ou awotia ikozo sika ba nouveau recrit naé abinon tellement années pensionné déjà il y a musique ils ont une identité naé batu ba yebi orchestre le plus populaire na kati mboka la biso ba yebi keza we ranson et puis orchestre o e fou la rabato monde ke bana ba bimi ba so sala espoir ils ont maison mère tellement o azana bango akoyi ko kangela bango mutema te faut pesa bango sous chance bango pe ba fou la bango donc ils ont tout ça la bonus bonus il y a 7 jours de la semaine. Il y a un autre qui accompagné 7 jours de la semaine par rapport à Bato Basala qui va déclaration dans un clip Moussoussou au Mnan Bimagité, le roi de la famille Sabinoke. Donc, coffret, il y a DVD à 7 jours de la semaine. Torobim Sango directement dans bonus il y a 7 jours de la semaine. Donc, tous les fanatiques à Wenge Musique à maison, partout, aux autres à la biso, il y a un groupe, la biso, à WhatsApp, à la biso, le roi, les chanceliers de Weranson, eux, ils ont dirigé par le président Dorta Ige Malongi, le président Titika, il va faire des millions, Rachel Gina, la poétesse. Donc, et puis groupe Moussou, les intimes, groupe Weransonic, 100% Weranson, donc tous les groupes, donc surtout, en tout cas, promotion. Vraiment, le roi de la forêt, c'est Pelamino Makassi, le président Rosi Moukoko, le président Dada Mouzinga, vraiment, donc, vous continuez toujours à savourer ces jours de la semaine. On a déjà dit qu'il y a Nabino. Pour déjà, tous les bim, c'est Nabino bonus calamité. Il y a un des accompagner. Voilà. Tout le monde a concert, il y a température, il y a les coqs chantent. Oui, Rasson a invité spécial, mais tout le monde est absence. Kakol a Betaki, a Yembaki Pe, Café Mbazalaki, mais tout le monde est absence. Il y a Rasson, ils ont dit à quoi? Mais Air Force One, tant qu'on a déjà équipe Mobimbezana, cela veut dire qu'ils ont représenté Weranson. J'espère que nous avons animaki. Nous avons animaki vénément. Et puis, chef Nabiso Papi Kakol Azalaki Wana, a Yembaki Pe, a Betaki Susu, au moins Café Mbazalaki, Ronaldinho, Satellite, Igo Sente Biso Tuzaki Wana. Ils ont juste un
ba charge yo azaka nango moni leo le roi de la forêt batu ba yebi que aza artiste oyo asale la rabiso makambo oyo ezomonana et puis aza artiste le plus populaire o batu ba yo kaka makasi yango moni ki atala ki aseke moi tant tozaki nango tozwa ki vraiment partir poto parce que orchestre moi suite beta na poto auto ke ba 7 ans donc sengaki au moins plus solo yango mon spécial pour nos solo la bien comme politique ya zana ka pona sepedi sabana Congo wera aza donc so tali musique so na Congo so moni musique c'est que au moni wera son ce qu'il y a comme sous politique en tout cas Air Force One na ko répondre au sagement fanatique a winye musique à maison mais mon ta ko silikela le roi de la forêt quand pas musique bonne musique wana ba oratango il y aura parce que tous les fanatiques baby wera son aza pensionné uniquement la musique. Donc, balinga ou rançon pour la musique. Les rois de la forêt ont postulé. Les rois de la forêt le bakiboy à soutenir pour tous les associations ou les rois de la forêt à Sala à nous les Congo. Na grand bandundu. Donc à nous les Congolais ça bisogno surtout banamboka ba congolais. Donc c'est que yo soko za ba idée bien pour nous servir mboka les rois de la forêt à soutenir yo. Donc ce qui peut peut-être archevêque même le bobo ou peut-être Yaouli opélé la MUTT le Japon ou bien viens Bob viens Yaouli Penzeme ba ya garé Kumbo bazana besoin bonne marche ya mboka à soutenir bango. Donc à nous les Congolais les rois de la forêt à kobimisa batu na kata et non que yé mutazo postuler et ça bateau bazana o baza adhérer na à nous les Congo o bazana vision na bango ke bacha peut-être libaya peut-être à postuler. Donc les rois de la forêt azawana na nous les Congo pour nous soutenir mais et non que yé mo ko rançon mutu à zo postuler za bongote za mal compréhension ya biso ba congolais o to salaka oyo ki likambo boyo déformer ngo. Donc faut cette déformation il y a information oloba oba lobby congolais qui ndaga bimsala ndenge na ya monique et puis 6 mois batu azoloba we rançon poster we rançon na postuler we rançon za passionné toujours à musique. Papi le prince boni basango ya opération totonga bastade babie lali nango zo kanalisu non eza mama la teza idée où tu parler roi de la forêt conception na yemta mema kango pa ya excellence na biso monsieur le ministre Papi Nyango nasi bomona sito bandaki tozo continuer là la ndenge nini eza mutu na idée bien bonne marche pour na ko avancer lelo mona artenge toza boy bato belé parce que ba kezala batu su bana ba province depuis yemo na banda balengi dina ndenga sidisi pe batikalo mona na tati zongomba parce que na ba province na biso to na ba stade oza compétent o ke batu ba ko beta yango zo mona so tali lelo ba stade fo mona ka fo batu ba beta na Kinshasa mais bandeko na biso baza peut-être na babandulu bandeko na biso baza peut-être na bakisangani bandeko na biso baza peut-être na bambandaka baza pe obligé to na plus to na 21e siècle baza obligé ya komona pe lelo pe to roza na match mo peut-être zo beta babito obeta biso na Kisasa te to beta Lubumbashi te to robeta on peut-être na mbandaka c'est normal yango les rois de la forêt tala ki oh to na 21e siècle siko déjà na minute ndenge za boye bandeko na biso pe baza obligé au mona ba joueur le ba Messi pe ba roya obeta Messi pe na o ba obeta na kata Congo babi non to obeta na matadi c'est normal yango azwaki idée wana tango ina idée wana et papa na biso excellence papa na biso Papi Nyango atala bi soki ba mission ba yata 2 ou 3 même beaucoup des évolutions accepter idée na donc alobi na opération to tonga bastade ezaki ngai yo betima sengu biso tout to tonga bastade ezaki we rançon mutazo tonga bastade donc toza toujours we rançon as un musicien l'état tozo kende na opération to tonga bastade partout tozo kende biso pe toza pe sous na ba production op eza en dehors donc tant au monde que to uti ba voyage belé yo bika 7 jours de la semaine bimi ba production eza belé to uti na minute Tanzanie ba Zimbabwe to utaki donc toza toujours na kata nini l'état bazo bongsa kaka place ba opesa biso to kei na toza ka passionné na idée o biso tout ça là. Voilà Papi le prince to moni collègue na yo pondu suspension na cédé à quoi juste car que maison entreprise les entreprises munene o batu ba yebi nde tozo ba entreprise nyonso tout nde tozo ba onatra maison mes entreprises donc entreprise nyonso tout ezaka na ba norme nango c'est ça na kata entreprise au monde administration ezalaka so tali le administration eza na si au monde na maison mère donc ezaka kendeko abimai mo libanda ya règlement
Il y a un moment qui est suspendu pour un mois, mais déjà décanté. Donc ça, on a Voilà, Papi le Prince, c'est bien répondu. De par réseau, il y a fait la maison, parce que ça dérait car la maison mère. Pourquoi besoin car besoin ça fait pas si. Ba mission est tout la maison mère. Pourquoi? Mais ici il y a bureau. Oh, bah mettre ma carte. Oh, bah ça na caisse. Donc bah ça rêve na bango ça bongo. Les abattu parce que luka vie na bango, mutoyer luka vie na les rois de la forêt mon le photo comprendre une chose qui est vrai tant ba tout ça na richesse ba ko ba ni photo ba peut richesse ou ranson. Azolo la chômage. Donc tala mutoyer ko luka musala na azana besoin parce que mutu to na besoin que ce n'est que pas wera na rufula ma. Ce n'est que pas wera ba otanga kombo na que pas wera vie ezana. Et ça normal. Attention que le l'hôpital. So comme vous avez dit, maman est so moni bala bota misa. Yeba non tout malamo ba ina idée. On les la dernière combat we rançon na que pas we rançon pour na soit succès. Na que pas we rançon na soit vie. Et ça normal. Donc exact que au ba départ ba tout exact que tant na boké c'est tout monde qui majorité et c'est pas we rançon. Pour besoin qui formation bien bakio bimisa libanda. Voilà. Tout le monde est nani pacho aloba ki ke bata beta ki. Ba beta ki pourquoi ko beta? Maman, Air Force One, bata maison ba attend beta pacho refité. Vous comprenez? Donc mutunde na vie foyer ba yomoko na osala nini. Na za wapi na uti wapi na zo kende wapi. Vous comprenez? Donc baza kuna batanga na te ya obeta nani. Donc moi le comment moi internet internet est comme baisse dans on tout combat Weranson muta rosa likam na yo ka titre Weranson donc rosa likam rosa na problème peut-être rosa na problème buma makako rosa na problème peut-être abikedi rosa problème nini ora kaka Weranson donc pour bachaka donc Weranson za na temps ko tinda batu ba beta pas tu refité archi faux vous comprenez en attend on a dit l'état raisonné marambo qu'est-ce a raisonné tinda batu ba beta pas tu refité ça peut battu faut respecter Weranson vous comprenez mais biso mo peut conscience ne faut ça là ya ko vando bando finga mutu yo kan seza batu mususu batu majorité belé ba ko bebisa musana bino internet mais abino nyoso tuté ya na mutu mususu balungi na tongo banda ko finga na suka nango obwaki ba autorité ya mboka loko la premier citoyen de la ville papa na biso André Kimbuta o fingi wera o bwaka excellence loko la papa na biso monsieur Basile o ebité ba mpe bana basi na bana bandako. Donc moi na yebe moi sina vanda zota mutu moi zo finga leader mo bona suka tani komba papa za ko salir komba papa na bango zo comprendre ko boa a auto finga we ranson mais pour ça na nani ba s'en charger na nani to bang Papi le prince fait un peu pour s'en charger na et pour finga charger na nini o ngana ko s'en charger na mutu donc papi le prince avandi na ndo finga moi na moi simobo ça en sens donc ngapena na 8 ans na beta lisola moi na moi simobo ça en sens ça force tranquille olobi force tranquille webi so ngana papi na ndo finga moi na moi si yo sepelate parce que wa moi si tchonde na mutu no webi combien de basi balinganga o balinganga nde na lobaka o baza par-ci par-là na ba poto ba vandi na ba poto batala papier lo ba bien ba moni papi mo avandi ando finga moi na mwasi takande ba monanga bo ba mamati zo comprend donc nana tante ya occupé nana tante te tana ngeza temps occupé te na vandi occupé moi na mwasi ça n'a rien à voir na yo mo rande to sala émission pa na yo pena bana no finga moi na mwasi est-ce que o sepela na ngate ata betima sengwa sepela na ngate ata to bengi ba Jolvet Samba to bengi ba Rachel Gina la poétesse to bengi ba Angèle Basila
Vous comprenez? Bah, tu as un papier les princes. Donc, dans un temps, on a été. Il y a Rwanda, dans la vente, il y a un film à moi, c'est un linga lula, au linga bleu, on a été. Donc, ça n'a rien à voir avec ça chargé. Biso, tout ça, on est moussana biso. Biso, tout ça, là, oui, François le roi de la fossé, jus de la semaine, tout le bélango, parce que les biso, biso, contrat, tout ça, tambola, yango, ça, moussana, na osala, et ça, il y a un monde, munda, kunanga, elia, banana, ba vivre normal. Tant on a route, on a pour nous faire un moutou, on va agir dans la tête. Quelques informations. Informations à tous les fanatiques à Wenge Musique à Maison Mère. Pour continuer toujours qu'on consomme disques à la 7 jours de la semaine. Et ça a toujours dans le marché. Quand la minute est bon, mais entre temps, chaque mardi, mercredi, jeudi, tout aura toujours dans la. Mais papier le prince n'a pas ça qui n'a moni absence il y a même de soins à la Maison Mère. Pourquoi? Bon, il faut tout naïnder, faut tout naïder. Moi, ça mettre au départ, au moment où on a la maison, mais il y a peut-être départ, il y a depuis papa Wendo. Depuis papa Wendo, il y a kenda kak. Vous comprenez? Départ, ma casse, il faut que ça soit à l'eau maison, mais moi, je suis à l'eau maison, mais je pose les autres questions. Donc, tout le monde a foulé un peu. Donc, bis aux années, vous comprenez? Mon petit homme sur Bani Wenge, c'était où Raza Moussissa. Donc, où Raza Monter Yakar. Donc, Batignon, à ta pépette, c'est un problème de la temps, mais où est une identité. Donc, ça n'a rien. Nazwaki formation tikana kene relax au papa pe apesinga zalande maloba malamu omona batu ba ozana na sima na mais ba mission ba longwe ba oloba ke des soso ezole kana fin du mois ka des soso 4 ça qui a ça qui manque deux personnes pourquoi on le loti ba baloba au fin de l'année zo comprendre mais tada lobango mais ezora ya loba ki yango que no tu na ekuna nga na yebi ke papier le point de naza salarié na maison mère na yebi ke naza na billet de paye nanga na yebi ke ngai ba futaka nga na zwaka zo comprendre donc au moins te na oleka nga na oloba normal donc ni le loba tu mususu to faut quoi Monsieur Babi bango ba ya na formation na we pa na bango na banda mais yo bi ba zo formation maison mère ça maman bo kese bo ndo ya bango ti pa ba ndo luka ndo bo gaz nde bo ba pula ma tende moko donc yo tango ozali na makambo na fa ba na ba yo ka na mboka o point no le ka ki wana donc so mo mpela ke ngana yebi makambo nyoso banda mbala moko banda ke bangana yebi makambo nyoso na beta mama pa na sali makambo nanga mais tango yo lingi okende kuna oyeto la moto kuna donc cela veut dire oyaki ozwa formation batika ko sabino donc ba yaka soki mutu aza déjà na makambo na ye fa banda ye mo kese mbala moko zompa fa banda ye mo kese mbala moko so mutu aza na makambo fa bandango mais tango ozoya que okendo kote sika museke oyebi ke ngana za incapable na zo lingana zo eloko mona sima tala nzamba sala mokili nzamba sala mokili na ye ke na sima mutu pa ko ikoso mutu azwaka na sima mutu yango moni zanga mbongo mesana na batu zo comprendre relation faut koyeba ko soigner on ne sait jamais nzamba otiki tateke na sebo aya pesi mbongo na maboko boy oyoka à travers lisolo mobo ba nde mutu ayi kozwa donc totika bablo mobo ko kosele katroti batu tu ba yeba to bando kosa so bando loba mutu ayebi o mwana wera ata yo bandi ko luka o bando expliquer bato ozo ku ne devant bando loba bebele ok batu tu ba yebi na bango zo comprendre
Oko ça bat mais sa conscience note. Mais batango ni otu yo vana na kisasa aux génération de wenge ndo osabo. Pour na somo na taille nous a de génération wenge. Ndenge vana kina, na ndenge wenge panzani, na ndenge batu bandi oyoka banzemu. Batu ngo ni otu bachaka makele, oyoka bangwe pana. Ba wera. Mais est-ce que pas wera peut encadrer mais ça penda makasi te pour tout le monde ba danser c'est belé ya wera ba se retrouver na bazemi. Pourquoi ba lini ba honorer penda wera te? Na lobi hein? Babala. Na lobi hein? Faut koyeba maramto loba na vie privée ya mutu. Ndeto yaka anatanga na yaka na maison mère. Na yako sa musala. Na libanda na vie privée nanga. Même ma bango pe baza basi, ba yaka sa musala. Na libanda ba na ba vie privée na bango. Zomba ba na ba vie privée na bango. Baza basi un jour on se retrouver na ndako alibala. Azo sa musala un jour a osana beso ka il faut akina ndako alibala. Zo comprendre. Sarah Solo au monate tango ya osa ba test Sarah Solo ba présenter voir même au bali na pas président na biso Weranson en plein l'ensemble mobima. Azaka na ndako moti ayaka obeta wana azaka na ndako ni alibala tia ya obeto moni aye wana ayande musala kosala musala na ye na wenge mais azali mama na kati ndako zonga mpana tango azonga parler na ye azongi mama eza devoir ata yo mondo oza mama soko zonga mama oye na tango musala usali musala na yo na yambi papi le prince mais na si manta ou to six ozonga ko makam na yo donc wana mambo ça n'a rien à voir na wera na kati. Et ça va vie privée, ça n'a rien à voir. Il y a un côté de Makamba, il y a d'ailleurs il y a vie privée, et ça c'est donc pour moi tout sur l'année Makambo c'est très important. Donc il y a le bon. Voilà, merci Papi le Prince. Un mot na batbola ndabiso par rapport à Makambo, il y a Karine Mokondi nenga Findi Félix Oazé quoi Sambusi. Naza temps sur la Makambo na bango anate. Na kuna temps anate. Nga na hobeta mamba we nga rapporte pas we so tu na mamba na cadre ya porte parole ka conseil mo boeka te pardon s'il te plaît ba pesa pe mutu conseil na TV boete pardon tika ndeza boye na una tango nga utangela nga bakomba babana na te tangela nga bakomuna baonti donc nga il faut tangela nga we na tante na so pe na temple na so pour na mwana mo boete ça n'a rien à voir wanza ba age na nga te on tanga komona monte est-ce que c'est important est-ce que nga depuis na bimna ndau na nga est-ce que na ndo tanga bakomuna baon so yo tangela nga baon est-ce que nga na tuni yo baon. Oh, to respecter, moi faut respecter. Moni vient na biso président Wazeko. Aza mutu o aza autorité na kata mboka o. Zo comprendre. Aza na orchestre o ali saka o donc a futaka. Aza mutu moko boy o azo sepelisa mboka. Ve Wazeko ana to o monana. O mona tina ba stade o mona baba beta ba fimbo. Zo comprendre. A mutu mo faut to respecter. Tous tant que tu t'es na makamo ya buzoba mutu mo boso bote ça n'a rien à voir. O buzoba mo boye balobi to pe ça vient na so Wazeko vraiment donc respect na donc naza vraiment un maximum de respect na président Wazeko en tout cas donc naza pe na eloko ya obaksate mais kokota na makambo ba tu pe ndanga na ngakota tenga na ngake na kota na likambo ezaka siko otumboli président na ngawera papier à charger. Once qu'on a yaka na bayana. Zompan il faut après cela, on n'est pas l'ingratitude condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie Weranson, il sera châtié par les inconnus. Est-ce qu'il y a inconnus barobima? Papi le prince, Sankara de Kunta, Moni Bables Elema, Bayaro Jani, Merano, honorable King Tequila, donc Moni Pena Mupiku. Bonsoir Mosaka. Obi? Bonsoir Mosaka. Problème. Tu as la guerre, on a été dans sa guerre. Est-ce que si ma mine qui prend sa guerre? Yori pays ni na pays ni guerre. C'est la maison mais à guerre d'esprit. Tu as rappelé la guerre na bangote. Tu as la guerre na bangote. Il y a une bonne polémique qui est loyale. Tu as la guerre na bangote. Ils ont prendre. Biso to travailler na maison mère. Bon va travailler. Tu as la guerre mo na bango kunate. Mot de la fin quelques salutations. Mot de la fin zara tous les fanatiques à wenye musique à maison mère. Oh, tu as besoin de tu auras chaque mardi, mercredi, jeudi, dans Zamba Playa Boyana. Mais bon, continuer à consommer ces jours de la semaine. Disque na bino yangwana, oh, le fierté na bino yakatamboka. Et puis déjà, JPA, qui a remis des yeux dans Zamba Playa. Donc, bateau tout bazan a besoin de Sandboya déjà pour bana poto bazoé belé na compte à vacances. Bateau tout bazan a besoin de retrouver Papi le Prince numéro nanga. Donc, Bobetira plus Yaouli Moucheni, Robert a plus de 243 code Nabissé Zadea Mouananga, plus Yaouli Moucheni, 97 067 16 44, plus Yaouli Moucheni, 97 067 16 44, soit au Bengana direct, plus Yaouli Moucheni, 89 99 55 194. On a profité de l'occasion de remercier Batou Soutenanga.
D'abord, on a remercié Place au Mbibiso, parce que ça l'émission. Espace à la Maison Blanche, dans l'Emba Super. Je ne sais pas, boss, Roger Mukendi. Là, on a moni Roli, na moni Nelly, Ngalula, na pesi bon moté. Na qui remercier d'abord président Nanga les rois de la forêt. Mon boss, donc papa n'exo, papa n'a dit monter maman n'a biso si des jimans pata maman passé chabiso toujours dans la prière. So na zongi si on a remercié grand frère papa archevêque même le bobo na Paris. Na bossanité les présidents liké maké on a bossanité. Candy Toussé vous na robo sanoté. Basman qui nganda na robo sanoté vient na garin kumbu pourquoi pas na ya Roger. Vumbi na pesi mbote na Willy Mampuya bambote. Trésor on est ma bambote. Na remercier sous makasi na Londres. Batnangai Titi Moufuta 3D Papi Gibanda Somba le Lata le Yaya Boga leader bana magie à Londres na remercier de Marx Mayas Lucas Bambote donc batu balinga papi les points ana kisasa na pesi Empereur JP Lumbala Bambote masalanga MDD business fiso ituku représentant voilà ba panneau solaire na kata Congo et puis na pesi sou Bambote na Brazza na agence Exo Business ya Eloja Kwala batu on a boaki na on a boaki ya ba président on ali na robo sana hote Titi il va faire des millions Rachel J poétesse et puis Bambote la PDG Ali Maïmouna na robo sana été vient na Percy Tumba yebi solo Alain moi la Paris 16e c'est na bossane be chikito bangu donc bato pe na boakité boyoki eh vient na lik makana ki so na bossane simbate ya uli pensiem hein ya uli opelele MTT le Japon vient na Bob Kinzondo na bino tu Bambote makasi na remercier pe muto ya minga. Merci. Voilà, c'était votre émission Canal de Star. Hein? Émission la là trop présentatrice Nabino et des gars Nomi Moussa Air Force One. Voilà, bah salutations on a déjà na Moutoza derrière la caméra. Josué Fancele, Jean Bilongo, boss nangai. Voilà, il y a un boss sanet, il y a pendant triple honneur à mérité. Betty Masengu, boss nangai, Dave Mbama. Papi Kukumu, papa na Jolina et Kukumu, Jolie Kukumu, Ornella Moussaï, John Lumbila l'exceptionnel, depuis les États-Unis, Pierre Arnaud Pombo, papa Secret, Secret, papa, depuis Angola, Miguel Jim, papa Secret. Voilà, Nicolas Diamona, Blaise Moussaï, en Afrique du Sud, bisous à trop Micheline, Koko Mara bien, Koko Nangamoko Micheline Moussaï. Bisous à trop. Voilà, Jean Bilongo, voilà. Merci, ciao. Le biban à Paris, ban à France, donc si tu as sikébi mikolo yo, Canal 15 News, donc so bon mota la Tania, pena betima sengo donc gros bisous bola na binonyo sobo c'est abonné donc Canal 15 News. Gros bisous quoi.